Mesdames et messieurs, chers fidèles internautes, Balandi RDC Mbotenabino, bonjour, bonsoir, na Ernio surtout Bolanda Rabiso. Nabi ke bozara fidèle ya royanda be mission Nabino ma magazine zo sala rage mikolo ezabongo, télé-réalité et puis télé-surprise eza doublé. Mesdames et messieurs, kakande to ebisa ebino ba recherche, bo senga ebiso to yambela bino ba artiste minene bozole la pa na ba commentaire vraiment bo yambela biso mutu tel. Donc lelo to lobito yambela bino artiste mo amnene. Mais na moment où on a gagné na boyina koloba na loba nante na komana no place où ya fandaka naza déjà quelque part tozana o babenga ngwa venir victoire la police pire et puis station donc so matimo mzelo na simalanga boye okeiti na victoire. Donc mesdames et messieurs, là nous sommes déjà devant quelque part kaka on est à 0 mètre place parcelle il y a artiste ya Moussa Vandara ya munene Kalaming était pour découvrir avec le boss Jean Chibochi Boboa, verdict 24 derrière la caméra, en complicité avec Doté Mobutu. Mesdames et messieurs, petit à petit, nous avons marché mouké. Il y a Liboso, il y a parcelle, place Papa Avandi Awa, tout sur le lana mouké. Bonjour papa. Bonjour papa. Papa qui m'est allé? Nyamakasi. Papa Nangaï. Tongo to beti moi tout tu es koluka artiste moko ya monene avandara quelque part awa 0 mètre na bino awa nazalaki lobby awa na yaki mena kusiete melelo siko na ye lisusu pona brisker lisuka nde tout ça la émission na biso eza Eco RDC ngakomona nga Bob Molema l'héritier du micro papa pesa biso na komona comme nga Claude Bintou na fandi na lopango yo en tout cas na sepe tonde bo tunanga à propos ya Tantine Bakata. Yemo déjà vivi si comme on est mesdames et messieurs. A vivi si comme on est, a vivi si comme on est artiste donc c'est-à-dire que tu es né ko lukalelo artiste Nicole et Bakata ya Nicole donc to benga ma Nicole nyoso tout to benga ba kumbona. Papa, au cité déjà Kombo et Bakata donc artiste moko kaka o azala koto comédien au sala théâtre Isaka Ibakata. Isaka Ibakata. Donc tant que le belinga déjà artiste kotoyo na komona na kati Bakata ba cameraman ba yaka. Na mona ka bato ba ko luka to na mona aka na ba TV bato minene ba luka e. Kasi Bakata na bino pe ba journaliste tala le susu bino boyo ko luka ngai. Boyo luki Bakata. Isaka Ibakata. Ya koto ko Isaka. Yango na ibiga ke so ba journaliste ba ya ka pe Bakata. Bon, na évité. Sorezai Bakata ou pas, non, mais si artiste on a Obino, Oyo Tangi Kombo, Sorezai Obiete, on va les découvrir tout de suite après. Mais quand on est bisabiso, au vivara n'engeni na artiste Oyo Tangi Kombo. Botiga na bino, o ana mwasi ya Yesu, alo Bakati. Et Bakata soit l'équipe bino, soka koti na 8h, bozwe ka lobi na tongo. Aswa na kata. Na mona kara seka ka Yesu ala muki na tongo. Bonjour, na benga ke maman bonjour. Bonjour. Abimise longi a koti. So a koti wana boko luka ye ko luka. So kaka koti profiter tanga opeso bonjour oyebisi nyoso. So ko raté le bika na tongo. Lebo pesa na bonjour sus. On dirait c'est comme si eza so to yo luka motu. To luka artiste moko boy actrice, to luka célébrité mo ya mokilio o yebani monde entier. Soto yoluke pourquoi bolobara malam ne mabebo bombi yango bolobara malam o ngapena na kosa te na ebi mama wana malamu Tantine Bakata asa déjà ba 6 ans baissé tant na kata lopango na biso ce que yo qui voit Bakata peut-être ça va répétition na bango ya ba théâtre na bango sans cela baba donc magambo sala na théâtre na yango te mais mango la kata lopango place bovana na ebi sur oui, si on a balayé les Bakata, quel comportement digne. Ce qu'a côté Mikangi. Il est pendant que je vis dans la poto, ce qui est na poto. Mon abat na poto batambola pas en pambati. Mais il y a déjà potonné na Kinshasa. Ce qu'a côté, on va souvent na été. Nabiso, maman wana tika. Nebo mon akasa na théâtre, na ko vivre na ils a deux choses différentes. Théâtre ça la ba comédie nae mais ko vivre na biso tika non e Bakata za musungi bike marambo lo bana to confirmer on lelo oh ngana o ebisa hot ba période mo tu na bela kiawa
estomé tungisinga. Et comment est le problème là? Mouké mouké, nosigel, nosigel, maya pio, ba manga. Nga mona kotina ndako nabi. Comment moi na moi si oiseau quoi assister nga boye. Oh ti, elle est merveilleuse. Je l'aime beaucoup. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vraiment, papa, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la disponibilité. Ton côté, c'est le pont. Oui, mesdames et messieurs, quand on a une grande actrice, donc à Salah Yamine, il y a un sambo canabiso. Là, on a une surprise. Quand on a une surprise, on a une surprise. On a tu oublie ta porte, tu es bas, ce qui est en Nabino. Malem, il y a verdict 24, je salue mon Boutou Junior, Kadima, la personne bota trop côté Malem. Vraiment, mesdames et messieurs, nous sommes précisément dans la commune de Kassavoubou. Hein, tout ça vraiment commune à Kassavoubou. La police est à quelque part à Pire. Et puis, station Mourez à quelque part à Yaronto Betsi, tout à Tres Nabiso. Il y a mon nez à Mboko. Là, quand on a investigation, c'est la porte. Il y a un porte sanda kuna yango Nathalie Kalonji bon mon asiko surprise na bombela ebino tokoyeba azali ou azate. On va toquer la porte. Bonjour. Bonjour. Ça va? T'es Esaïko RDC? T'es au Tala. Non, problème. T'es Yoka, tout ça la télé-réalité, on a un journaliste chroniqueur. C'est la pardon, c'est là, Okimani. Okima caméra, t'es ça, t'es zanolaise. Zanolaise. Ah ouais, et c'est pas Nicole. Yebiseka ke bon lukaye, mais ko yebisete ke ko te ko zanolaise, ko banga caméra t'es zanolaise. T'es bon premier t'es. Yebisa non comment non. Oh, t'es na sécurité papa. On kangela biso. Oh, baboya média te na kota na ngate na kota par politesse na ensenga pona kota na bi baboya média te weza média eza presse. Problème exact pour ça non kasi. Merci. Nazongi merci. Yebiseka ke ba luka. C'est ça, c'est pas qui ma caméra, donc ils ont running voilà. Baki ma caméra, donc pour comprendre, ils ont balayé à boulot, tout coûtant na mambébélé, tout coûtant na bitumba, tout coûtant na bacho, tout coûtant na mambébélé, donc allez-y comprendre. Bah ben la biso tantine en Nicole, bino webi na bino été, tantine Nicole, boyebi était beau découvrir gasiko kalamingité. Donc en complicité avec le boss Jean Chiboa, le patron de leur patron, Money for Life, Jesus for Life. Tozali papa. Donc to saka musala ya kitoko oyo po bino bo sepelaka. Vraiment hein na malangai na moni na musika mama Jackie Kilaba Monsa Mwindo wale kintaba na elengi na pesi mota trop. Aza déjà. Bonjour ma Nicole Bakata. Mama langai lo na yotala autour na lelo. T'es mère. T'es mère Yoka, va Nicole Yoka. Tes émissions, ça va? Ça va mes émissions. Tes télé-réalité, t'es tout bien raté. T'es tout bien raté. Bonjour Nicole. Bonjour. T'es ma Nicole Yoka non. Yosa sœur nanga kati mena nenge ya réalité. Les autres talents étant que grand artiste. Yamboko yamunene. Na fanda ta mugeti. T'es Nicole. Yosa star. Non, il y a question il y a qui star, c'est ceux qui vraiment zaki na niveau Europe. Na bengi là. Bokoti bolo quoi. T'es Pardon. Obine na zabo. Na kola mukana olingane na kota douche na procédé il au moto ce que to swandeni. Ce ko bino na bolingi na oni. Té, mesdames et messieurs, il y a Nicole Bakata. Té what? Pardon, c'est là, Mouké non, na boyuna ni atata, Mouké kaka. Pardon, ya. Nini.
Bakoulé. Bakoulé. Télévision pour ton mail là dans son. Bon nini kasi. Télé surprise. Jean Chibobo. Donc télé les réalités na bino o bozo sa bato na yo kande ya modelo. Te ya modelo na lingi te papa kanga na caméra. Kanga nga na porte s'il vous plaît. Bakoulé. Fan no botala. Siko boso to solo la. Boyo uzwanga, bomonte ke bozinga mutakala. Limbisa. Te franchement, nana poso seka ya osivikate. Wa petit oza journaliste, oza chroniqueur bon. Na desenga ka bien ti. Hein? O senga bien. C'est les Limbisa. Na sokolité, na brossette, na tchata rouge à lèvres, rouge baiser na tchete. Ah, on mistrique. Pardon, merci. Ça va bovanda ba tu peux me bovanda. Merci beaucoup. Oyambi biso quand même. Na yambi bino quand même na choite parce que na artiste. Merci beaucoup. Ça nga surprise moko amba sima bobenganga. Bobenginga ke ya Nicole nakoya tokoya bo no yamba bino no se préparer au boye. No baté na tali miroir te soki longeza ndenge ni na za koyeba te. Ah. Merci beaucoup. Bovanda. Oui, mesdames et messieurs, vous comprenez, donc aujourd'hui, artiste Nabino, brusquement, donc, Bolimbisamo Mouké, donc aujourd'hui, quand on a tout ça, là, ils ont bien en télé-réalité, ils ont doublé la surprise. Donc, Ayam Bibiso, merci beaucoup, na fan na bisonyo surtout, merci beaucoup na batunyo surtout ba na biso la mekilia poto, donc émission na bino yango magazine na bino yango toza ipaya. Tenga la baye na koyi. To nga 9h déjà nga na koyi. Donc Ayam Bibiso quoi, merci beaucoup. Vraiment mystrique. Yaka. Pesa iko, tala kuna son ko ezali. Na caméra, si ma caméra, yo melanine. Yango pele tongo. Tena ba yana ko. Na si ma caméra melanine. Si ma caméra melanine. Des grands caméramans. C'est clair. OK, ça va pesa ba kuna na mi. Merci beaucoup. Bob. Yeah. Na regretter. Te ko regretter oh. Bisota presse yo bige. Les gens pire. So zaki mutu mususu vraiment na bengi kaka allo to na tindi Marlène Mbanke kende kuna na moni lo moko violation domicile et yelinga na ndako batu bo ba très mystiques. Ah oui. Mesdames et messieurs, donc vous comprenez qu'il y a une belle ambiance. Ayambi biso na nenge bon to eli brusquement faut comprendre, mesdames et messieurs, faut comprendre. Donc, tout ça déjà pas Nicole Bakata. C'est une grande actrice. À Salami Néné, dans le monde du théâtre. Vraiment, merci beaucoup. Ah, na c'est fort. Merci. Donc, Bayambi Bisso, on a bière, on a sucré, on a bon. Je n'en ai fait ça, on a bière. Ouais, Verditio, Vandité, on a déjà au Vanda. Donc, Maman Jackie, au Canada, la PCO Mbota trop. J'ai dit merci beaucoup na ba conseil nayo de moi-même, hein, vraiment. Mam Nicole à côté douche, à qui brosser, à qui ça la moi ben naé, moi maintenant tout vandi na nous, tout mais la témoin le roi mukeo ba pesi biso, poto, attendant tout zelaka bongama. Alors, photo là. Donc là, mesdames et messieurs, vous comprenez, nous sommes chez Nicole Bakata. 0 mètre de la police. Pour ça, ben yimbi là, va gagner un dans mon boulot. Oui, vous avez ta pied élevé. Il faut des années. La mou quitté. Mais comment j'ai never? Ah, bisous là quand même, c'est ça. Tout là là tellement retard. Bisangano, n'enga secret, va non mkia. Aïe baté. Bino vivre na Nicole Ndeni. Ko vivre na Ndeni. Et comportement na Ndeni azala na bino na katandako. Très bien. Ngana mo na groupe Irsila. Yo za actrice. Actrice naï. No vanda panay. Siko yebisanga na ovanda panay na minute ozozoye présidente ya groupe na yo ou bien maman na katandako. Na minute za maman vraiment. Maman. C'est comportement le roi ba maman. Très bien.
Côté la maman bino. Non, côté l'été dans son le babou naebi les pourquoi. Tu te sens comment ton vendre? Dans un monde vraiment le quoi n'a pas maman nangai. Maman a boutinga. Oui. C'est fait le monde. Merci beaucoup. Oui, mesdames et messieurs, là j'ai dit bonjour, bonsoir à toi. Clarisse Molema, maman Angela Molema. Angela Molema, tata moi si, Ndoya tata moi si, Ange Molema, qui te retrouve, place posant la mboka London. Napesi bino ba gros bisous. Nzamba Pambola bino, place Bozali. Chers fidèles téléspectateurs, Tozela, Nicole Bakata, Assisa Rosukula, Ayatou Betani moi lisolo muketo bandeni nié à fonctionner en atongo. Merci beaucoup. Oui, mesdames et messieurs, nous avons que Tozela, momentanément, Nicole Rosukula s'est préparé pour une journée na pasara pour le lot na mokolo mobimba. Là, na lukana benga bana mona mo batu ba chaîne fi bazanda. Chérie, viens. Comment tu t'appelles? Ninel. Ninel qui? Ninel, je sais que non, ma gueule. Ah, ok. Ninel, est-ce que tu peux aller m'appeler votre tantine? Comment elle s'appelle encore, votre tantine là? Il y a Marlène. Va l'appeler, hein? Voilà. Bon, ça c'est la famille. Tu as découvert Nicole Bakata, mais quand on expliquer biso banani to kutina ndako, banani pour to kutima ba jeune fille belé to kutina timon na yeyo ya muké. Donc to mi quand peu to e ba lelo, journal lelo vraiment on va passer toute la journée avec elle. To e ba nini à passer la journée né. Vraiment la télé-réalité auto ça la bino ya EcoRDC tout ça là on a qui monter maté qui pour tout ça la artiste ma bé tout là que ça place avant la raison ma bé non tout linga tout là qui ça que ndenge ni artiste ba vivre ndenge ni ba zalaka na quartier ndenge ni bazaka na batu modèle ni ba vivre vraiment et ça la rabiso bien et ça la rapé bino bien. Boy artiste na bino comment vivre après le théâtre et après la musique. Viens s'il te plaît parce que Pessinga déjà comme mon nom mieux mo yakana aussi présenté. Yom to yamba biso mtali bosso. Boy ko pesa biso kutu kombo. Comment tu vas? Laisse-moi. Je vais bien, merci. Moi c'est go temporiser. Ah, na temporiser mais non ko kananga kandete pour na tongo. Bon, en fait, mon conception, il y a télé-réalité, télé-surprise. Et cette conception, mon patron a vu ce Jean Chibo, ta sala qui est en haut. Bah, idée naïe. Vraiment, tu as vu qu'il y a ça là-bas, moi. So, coûter na caméra na tongo. Malgré tout, à ta mouta sala, soit coûter na caméra. Et ça, kubanga. Vraiment, la minute, on est sur le baboué. Ça, kubanga, on est sur le baboué. Oui, franchement, nous sommes bêtes dans le coca. La ministre au coca, bana poto ba Hollanda. Est-ce que vous pouvez savoir moi comme bon s'il te plaît? Marley. Bon maintenant. Franchement, je me bêtes dans solo. Comme on a Marlène. Marlène Aïké, la fille à catalogue. Ah ok. Ah, tout ça, et pas Nabino. Il pose actrice ou bien. Je suis actrice. Je suis na groupe couleur. Et pas mon grand prêtre mère. Et pas Kata. Azana et pas non. Aza maman. Maman ou abotinga. Ma maman. Oui, ma maman chérie, j'aime beaucoup. Hein? J'aime beaucoup maman. Mon est Bakata. So, il y a le mi-balé, il y a le bosso. Mesdames et messieurs, mon nom est Marlène. Donc, moi, je suis bosso. Mais on a peine à mon bima déjà là-dedans. Au but que tu as minité, on s'est préparé. D'accord. Au banc de caméra. Oui. Et surtout, na tongo boy vraiment vérité na poste na ngate na banga. Mawe pianga nini? Lo bana ya nini on toi nini? Wa mistrik. Boza vraiment mistrik. Mistrik pianga miwa. Wa vraiment mistrik. Nicole. Oui. Limbisa biso na liboso te tozio tongo et donc ça n'a pas c'est pas bien n'importe. Na sina quality mais c'est ça passe il faut porter. Kolium tozana
to sanobo nazana le big pena na bengo pena bakata mingi te po eza télé réalité photo bengo pena na kombo o ya yo Manicole ya solo OK Manicole ko ngai yo Nicole Dibwe Dibwe Masengo Manicole aze koloni Manicole aza muluba 100%. Oui, na muluba. Bongo banaka weba Manicole ba teke Manicole aza muluba. Po ba fan na mususu ba nde ba monela roba ndima teke ko za muluba ba ebika ke Manicole ko za peut-être pour ba façon no wana oya na ba théâtre wana donc ba musu ba rondi matin Ki ba gondi matin ni. Ki muluba no no ndire refesa rapena. Moye wapi? Moye te batu musu ba bango saka mukongo, oza mungala, oza donaye barate. Surtout mingi ba kana za mungala na ebite bon eza ngoka ndenge nzamba kelanga mena muluba Manicole vraiment les loto yo tala yo to mena ko par surprise quand to sala ba émission na biso mais pour ça nga vraiment mabina sepelité limisa limisa maman rouge BZT vraiment mais biso quand même to sepeli bon malgré tout mais aux biso quand même au yambi biso très bien merci beaucoup et puis tout moni il y a une grande famille na Katanda ko Manicole mais quand on bete la biso solo grande famille na moni ba fille déjà tout solo na Marlène Awa Manicole félicitations kolisi merci beaucoup tala kaka waza mwana liboso oyo ya Melissa Libele oyo oyo Libele ko ya pona Marlène Aïke yene ya baleki baza mibale naza bami musu sombala za ngate aza quelque part mais azana ya dit que il y a déjà grand garçon on va ensemble na bisoté fa vendre sikana bon ils ont pe mabete amoni biso ka poto za kana ba Afrique ngope kaka mais na ndele vraiment moi na ça comme na 18 ans déjà à revendre pas na épée bon tant comme na 18 ans tant comme na 19 ans tant comme na 20 ans tant lobi ki non na vana na ba si trop mais ça la bien te bosco to sani et tant que ba parents to bika neni to ko sa moi pour avant ne pas na mazana le loto ye boye na tongo c'est-à-dire programme no ya journée tango la mukarezara na ndeni ndetso la mukibo na tongo na moni oto premièrement oto sukola c'est ça livre vraiment ben na mobimba c'est quoi après ko ça la ben na yo ko tsi ba salle devant et tout et ça après yango ezarani bon so na la muki eloka liboso pour d'habitude na muka 5h donc 5h 5h30 na la muki so na la muki eloka liboso na kumisa nzambe parce que na lalaka na radio na nga muke na ocha banzemu na nga nzambe na prier na butu na tongo tona la mukakana na boni na kumisi na nzambe apesi biso pema po okoko ya pe boloko ezaki na ngolo moya surprise oye pe boyo kuto mama Nicole za na hôpital mama Nicole boye na biso vérité mo vérité ni mesdames et messieurs lobby na ki na yo luka Manicole azate tu es un caméraman, tu es un verdict 24, tu es lobby. C'est vrai. Boum. Oui, Ozagi. Omoninga. Nga roza lo koyo lukanga 6h. So ba yebisi oke na bimi nzima. Kokatisa to na lala ilibanda te. Nzima ke na bimaki parce que nga la mukaka 4h 5h. Surtout son na oke ne coopération moko. Déjà son na la muki 6h. Donc 6h déjà na bimaka. Donc lobi na bimaki déjà 6h na sai pe makambango na bezongi pe. Na zongi pe ba 9h. Donc to boyo. Donc kutsiote to bon le roi toi qui ba 7h. Kutsiote to zongi na biso yango to yeli susu. Boyaki na caméra. Toi yi biso ya to tamola complet. Kasi bo pa ni bo teki mama mutu. Bolapa bomoni. Manicole. En attendant ozocha maquillage na yo. Tout na rapa tam mo mituna moko moko. Parce que elo mo bozo elo mo bangisanga. Oyibiso ezani. Comment e bakata ba couleur ona. Comment on e bakata ba couleur. Parce qu'on a baté na moni ba couleur ngote ndeza. Ah bon, comme bakata ba couleur za rolo na jouaki. Rolo na jouaki ezaki producteur Major Bisadidi.
yende mutapesa nga rôle wana biki rôle na eza boye. Alors ce que tant apesi nga rôle nga mosko na zui na tie ba épice. Na créer ce que biloko na nga. Ce que tant abandi ko lukabi film o no chango titre na nini nga bi na ese major. Toke musika te non la taba couleur to chango kaka ebaka taba couleur. Bien oui ebaka toza na raison. Oza na raison tellement na la taba couleur ce que to titre nini. Donc ce que tant na joie qui film na joie qui potote ya bato. Et na bato belé bazoka lisunge pa na biso. Ndeti biso to ba artiste toza ko éduquer masse. Et ana mutu mususu ana problème au songolo. Tant atali théâtre na biso azui mayele. Et na film mo bona joaka na teya ki ka ba jeune fille. Na biso pe ba miko musu ba ba sokola bien te. Ah oui, na teya ki bango moko benga vraiment omoni ndenge teya ki o baksenga un plus parce que nazaki na ba côté ona nazaka na moi passe pona ko sale loko yo lobaki akomo sale la pango tout le temps avant na chérie nanga soto so ana na mona ka chérie nanga ta minga boy ata mingi bona comprendre raté nga mona vandi na kena ndako na bina tia boy poso ko te boy tango pour au film retour tango ezongelo o senti que ozana odeur na munoko po mutu musune nga zana ko sa munoko solo yebate munoko solo mususu ezaka ya maladie tellement ameli trop bakisa beli mingi ezo dégager bazola ngo traitement munoko mususu ezaka solo négligence o se brossano bien te. Alors si koningi zana yango siko tona baki non faut ko brossa ka boye po ba mingi ba brossa boye ti faut brossa do o bosso tema yo boaki ba brossa ka te o brosser ka pas sté et o tso sala siko il faut brosser brosser si o tema yo boaki soko ma brosser o te lo lem ndem te dégagaka maman donc ebisiye na bi o moni ezawana okozala na nini na parfum te stick te po exemple bato musu bakoka parfum te sur la parfum te et na bato musu bakoka sur la stick te banti transpirant bakoka yango te mais citron citron so ozwi citron kati yango avo sokolo on a sa mapeka après 10 minutes oko sokolo atotie no parfum te o salela ngo chaque jour donc ezala ozaka na odeur moko bien. Vous comprenez? Kaka si citron wana ekoko ngo potango na so bato nezana bana bimana dusha libanda atoki kantine na mai asukoli azuma mke ati afini citron eza acide metango otango na mai et neutraliser acide wana osokola ba kota l'essentiel so sokola ba kota ouais voilà kasi kota l'essentiel. Bon, Manicole, eza na tontine moko boaza na Canada. Abisakanga un jour sur okutena Nicole et Bakata. Mais quand tu n'es est-ce que babiloko wana sala ka wana po on deux fois bakansa ronde moi fainéantisme mais ça pas na bino atalara et Bakata lambi asala film moko boye azolamba biloko alekisima iti na mutu donc moyen zate est-ce que réellement yango tunaka bi bob jour okutana na tunela nga na question wana vraiment maman Jackie na Canada question na yango yo soki osal olambaka ou bien osala rapé mosala ndenge lokwa basi nyonso tout bien yo zalaka ovandika na kiti boye nani boye saelanga boye nani boye saelanga za mama nde naza bona mama naza mama donc mama na kata ndako vraiment naza mama na bana yo moko moni bana te yo mo boni bana omoni baleki voilà na lambaka donc na sala tellement musala mingi na koma kase siko lokwa na bana na ndako na sala ka motema nange lingaka na lamuki mo na sali ndako po na za makasi mingi na obongisa ndako na za makasi mingi na obongisa ndako na niki na torchonaka air nyonso chaque jour
eloko nde oyo nalingaka kosala te na vi konika bilamba yango wana sikoyo lokola mpe mundele asa bimisela biso machine yango mo tokoma kosokola mpe bilamba na machine. Oui, maman Nicole, vraiment eza mokili mobimba toloba nga loba ngo mokili mobimba parce que balanda bino monde entier. Maman Nicole batebele bayebi yo ebakata boyna boy ainsi de suite, ça sera très bien à jouer à Barol Nekitoko. Vraiment mes corps bêtés là bas non moi le parcours na yo pour m'suba yo kana parcours na yo te. Ba m'suba yo kana parcours na yo te. Ba yebite ba moi aka banana no wapi yo azaka ko sala nini yo donc mais quand on expliquer bango moi mokele lo pour to continuer programme na ya journée. Nga vraiment parcours na nga mutu nyonso aye bango parce que na leka na ba émission na loba donc nga vraiment na bana théâtre na nga et pas ngadiadia na groupe ngadiadia Chic Choc Loenge na kutaka ba vie na nga mangwaou baba mungita lelo aza na Canada ba vie na nga Jani ba sœur na nga Ivala ba Yuyu donc na kutaka ba tebele ba Nicole Kitoko na ba Jojo Milax lelo aza na Afrique du Sud na kutaka vraiment bango ba sœur nanga ba vie nanga nakuta ba on a théâtre après kolongwe pa ngadiadia tellement nazaina no mwana chez ba parents en tout cas ba permettre kingati et ça là qui na longwa ki non tellement na linga musala ngotango ngadiadia na mangwa ba kabwani mangwa Yesu kozwa ngai siko tango mangwa yaka ozwanga mama biso azala ite mama biso akenini ka oteka ninga mesa oteka linga pe to mangwa yo ozwanga na biboza na kwe pour maman tu vas comprendre que na suivi la mangana kimi toke maki quelque part natika consigne pas balé qui nanke non des ana toke maki toke boy mama lukingati place maki wana aikolanda nga abin mangona ozo mwana na lingite mwana sa théâtre en tout cas na lela ki makasi vraiment na lela ki mais conseil kaka ya ba ndeko na ye baningane babite tika mwana sala eloko oya lingi lelo akoma osepela na msala onga akoma osala sokuta yoki ke producteur ayaki abenginga to mwa koti susi abi faut que na prière Nicole musala bino o eza makambo ebele esika masili na mibali basangani même côté kana coin même côté kanini nyonso bitumbe zalaka il faut beaucoup prier na sangsango kana prière et c'est comment tu vois après pangadia de on a kosala ka penzate couper pangadia na bima ming na ba publicité non na théâtre ne baba mekanga na théâtre moko kaka et pangadia to na côté sikele kana na R26 kala kawana moko na iba epina ko jouer malongate après na epa mangwa nde to continuer nde tala langa sko ebimi po bango mo ba no tala nga baba vraiment moi no yo soka encadrement so toi encadrement ka ya makasi moi no yo à la longue azana succès mo top wana ba vie on dirait ba yebaka abia aussi la kate aza mwana moko même ata première fois na le kaka na groupe ya mangwaou papa Titenge san kati na bakotourne inaleka kuna ta monanga na télé abuzu abatindi papa Dudu abiluka mwano na posa na ye mwano aza ba jara o jouer o nga na lingaka na jouer ta ba defa kuna mais tellement na zain yaki groupe dans tenga zain nga pa mangona na ka bengi nga na ke na jouer talaka niveau wana po o sangana na ba mama na so ba mama ba mengo tala kaka charge monene ça charge première fois mais yaki mistrique mais to continue nande na kiti nande na ko kata na théâtre ba déception mona zwaka la die sobeta makabwani na mundweri abinga nanga mère Vimbo ndeni potondo soit bien José de Londres Willy la die sobe wana vraiment bazaki batu nanga autant toza mangwa ou tozo tambola bazena ba Gabriel ba bijou la reine batu vraiment ngado na benga na bango vraiment bana papa de famille
la diable nanga te ebakata okokata théâtre te même si ozwi déception kokata te nga na fongol mouvement nanga yaka to travailler ye mutu apesaki nga bacourage alamusi nga lisusu nde nayaki na continue par la di na ndenge lelo oyo na évolué ngango mpe nakomi présidente na réévolué mpe na banzonzing donc so ladi eso balamusaki nga te le mosusu kombo ebakata oyo eninga ozala nini ekundami mais tellement afortifiaki nga alamusi nga bina nga ebakata kootika théâtre te avant boye oza nanu mwana kootika te nde ekosala ke na continue en tout cas la die siko ozali vraiment tika nzambe ka ndenge nzambe opambola oui entre oh ya joli yango boye oh bonjour eza nini yango boye cameraman ayelanga na tongo boba ayelanga na tongo yo na tongo bino bonanga émission vandakas nga mpe babenga compris donc babenga kutu te baye kaka nazali kutu olala naoluka kutu nabongama mpo nasala bakursa mwa mike bao mpe babimeli nga aleli mpo bimi boyoka na ye bino na bango ok. Oui, maman, bonjour, on appelle ça Mbote. On appelle Nayambi, on appelle Songi Songi, on Nayambi. Bonjour, merci. Bon, maman, appelle ça ta comment là, tu es banama. Ah, comme la jolie Kelo. Zanani, bon, on appelle na kota maramba bato, Marlène na Songi Songi. Vétéran dans les solos. Zanani kas. Ah, naza artiste à Mamé Bakata, Bacouleur, oui. Naza artiste Mamé Bakata, groupe Bacouleur. Ah, naza chef ya discipline na groupe nae. Donc na pesa raba na discipline quoi. Nous bafunda bato bafunda na matongo pa président. Ah, te kofunda oui, mais ce qui avant la funda, so na moni ke na ote ya mutu aseli kama mabe nazo te ya ye. Sala boyzong sabo so na moni ke azo continuer ka na mabe wana. Donc funda pa mama po mama ndalo banaye. Ozomona po maramnyo se kende na ordre. Tutonga no momuki. Ataza pembe na biso. Est-ce que nyoso te zalaka malamu epana? Bon, na kolo bandeni depuis to banana ye pona nga en tout cas na la moni mabe moko te poso likambo eza alobaka soka moni mabe eza akoloba pe agangi tanga lobi pe donc ce qui passe na kanda place on a l'air à lobby mamnio Cécile azana na kanda te ate akabiso bien ndenga memela biso bien en tout cas depuis na kangama na ye en tout cas donc zo se retrouver quoi. Bino succès zo sa bino mutu patient na moni loi succès sa bino mutu patient bokomi lo fundu bino nyoso tu mame bakata komisi bino lo fundu succès zo sa bino la Kinshasa mutu pasi makasi ya solo bibo na kama poyimo nenga zana mutu lo fundu te aza organisé aza social ceux qui aza bongo biso bana sikoto zandeni biso pe bana photo landaye po soto landie to tambola malamu. Ah oui. Merci maman la monio. Na sepeli. Merci. Après na sepeli comment là. Bon mesdames et messieurs, Songite. Ah bon ben na songi wala zaidi no. 24 ba ben na songi kuna. Bon, mesdames et messieurs, nous avons dit que maquillage, maquillage est un fond à concentrer. Oh, au tchano ka bongo. Ah t'es bon, tant que tu n'as pas tournage, surtout que tournage, on est na tchaka pat. Na zi pat surtout que na tournage on est na zwaka moi ya pat wana na pakoli lo mobimba. Na kaoki moi mukie après na ekozwa moi ya poussière na tie ya peme. Nde na tie moi ba rose baiser na tie mascara bon lokwa na okende pa imote na osaka cooks moko boye ilongi pesa naturel bongo te
Mais des années, ngata na telo te mais tin na rose baiser. Hey, mistrik que pas la nga. Dans ce zone bango faut ba mistrik. Ma Nicole. Surtout si awa. Programme ça au lobby qui est tokende tokena yo ensemble oui tous en parce que tu passer nos journées oui ba te ezaka mais ça te toko ensemble mais toko tati gambela to eko dans scandale salama donc on a su yo lisusu na caméra donc ça scandale donc na mono ke na ngai sute na otina lokwa ma te lokwa ma joli aye lokwa ma joli aye ayebe loko o na kotinda ye tant no epse sala bo sala sungi kutunga donc le na pema mikolo na tamboli mingi lekebe ayindi ku na koyinda na tamo inyoso esile linga na nzoto ngai no mela nga bière verdict ça mela sucré et bon yo na tongo mela na tongo normalement na tongo na mela mai na tongo vraiment na kokana ko lia tongo makasi te o ndeti ba tongo ya banini so café za na meli café mais quoi pe biso mboka so mo tongo mela café mona bazo pekisa ba café mingi ne bato bazo bo café za kama be bo café za kama be nga mela na café na meli café na après air moko po te vraiment na koka ngoti na koka ngoti mais ko lia va na tongo na ka vraiment nzala mingi ba soto comme ba 11h 12h ata na omela bakisi na kokolia na tongo te ndeti siko na asukia. Mesdames et messieurs, la vie a ses réalités, la vie a ses surprises. La vie bachelanga Yo mo na o servi yo na moi sinon. Pardon. Marlène boyo ko servir na. Oh ma bé. Yo bon na vie. Vraiment, mesdames et messieurs, tous continuer l'émission Abisso. Quand il y a qui va servir. Ne Félix Oazé Gualoba. Yo bosko tsiko ne ba. Naenda ko ya ndinga ya nini yo. Ya ndinga camouflage boye bate. Oye na ndenge vraiment be. Pourquoi ye boye? Obi so elo mo za obangisa ani so par hasardement. Somo Nicolas fâché siko la tongo boye. Abike Bob yo mambo sali na bengelo na la police au fana na la pire a. Ezaka 0 mètre. Nenga bengelo mena talika ke a. No sani. Epe musala nanga. Ona sala na oti ava pena na yamba bino bona otende ko bondela. Tona osisa ko bonde no baka amen. Nazo. Nazo zwaka esui na tiena lip. Na ozwaka esui na otia na lipeka pona kota douche. Na nepe ya Marlène na ya Nicole pa benganga ya Nicole abengane maman la bisonde mama maman na Joséphine Charlotte Kachama esika zali na peso bambote ebele maman moko asambela kama kasi moi na minute ya kota akaba bonde na taba 3 jours ngabi yo soki papa zalaki nde boshibo kabwana po modelo yo zalaka papa nga komona ndeti yo ozana ba mibali mususu ngamoko e mona mayo mama il faut lo ba bien non mon suspect. Oka boni bonga bite folo ba bien. Yango likamango nini ngo abi nga na Yesu. Nga atambula na okende pona Yesu. Pona Yesu anga zo batela biso nyoso na dibota. Donc na sepela ne makasi. Po ezaba mama mso ba âge na ye soto ke quelque part. Nde to ke na ba tournage to vana na nganda soki pesa lipe biso po toza bato na zo mwa mupepe na ke mwa quelque part na mela mwa moko na nga nakutana na ba âge ya ba mama lokola yanga mususu na banganda quelque part bazo se comporter lokola bana moko amike baza ko bina na tala kanga bi nzambe zo lokumu parce que mama na nga olongola yi ayamba yo na aja muki ti lelo nenge akomi na ba 60 quelque. Vraiment maman Nicole. Ba jeune fille de leo bazobala ba jeune fille ba luka ba via msuba luka ba via loyenge. Ma Nicole. Est-ce que pas un jour au boulaka ou bien au boulaki ou bien aux arana idée que moi si je vais me marier
na bala malgré oza naloba oza na bana na yo déjà habité à ezepa na yo un jour pour le bara non mais ngape Nicole mais faut na bala na za na vie na nga na mbali na nga ba mona rabiso na nzela nde ka ezala pété na mosapi marge na za na bana na nga c'est-à-dire marge na bana na nga na ndako na nga libala na vandi na tata na bana pour le bimarge na za na ndako na ndako na nga na ndako na nga sikoyo na kata ndako na nga ngo okuti na ninga na bana ti na za mutu ti batu kutu ne za na maashako ninga za taka maashako aisenga mwana nga leki na nga ifuna bala mama pembela na posa bala siko ngai ona ande ti mwana pa na bango po anite na bala na za mutu nga so lelo na bali na moni loko nini oyo bakola kisanga te sala boy na ndako libala ova na mobali boy o sabo na mobali parce que na yebi déjà béré po na nini na yebi béré na musala oyo ya théâtre na sala kana jouer ka rôle ya mama mukolo ya mama jeune ya mama loyenge donc na jouer ka ba rôle nyonso tout na binde ba maîtriser ndako lelo so na ndako na nga mobali na nga oza décider mobali obala nga oza décider po nyonso oko bongisa ndako oko bongisa mbetu oko za na mobali na mbetu ah oui mais comment kaso tu ningati ndenge nini bazala na mobali na mbetu papa oza décider po na misrik oya kobala nga ebongo kote kolamba nakima mon côté kolamba. Mesdames et messieurs, vous comprendre ambiance moi Marlène yo pour songi bon côté kolamba maman na keibe na lelo to lamba ni tant que muluba ya solo 100% lelo ni malongo lamba malheureusement lelo za journée tu ni ba jour lamba na ba jour na lamba na ba jour jour ezala ke na vandi tempo zendeti sikoboy naza na musale belé na kati ya chambre tellement na landisi ba tournage babilamba ce qu'il faut epanza dans chambre za désordre dans na désordre na moyena côté samnezate parce que le loke tournage donc o changer babilamba donc nazo ya kaka bona oza fatigué na obwaka donc lelo nengana sa course moko lokwa payer joli aye ye mtazo sunganga na course wana pardon na tana rouge à lèvres mais beza ko kauka ça va mesdames et messieurs rouge baiser raté Marlène tika songi tika songi ola nangai bonga na songi tonga te na tata mwa uzi beze muki na lela uzi beze na ngawa. Bon, lelo po na olamba nga na olamba na ngati lo bana nde mutu ba olamba bana ba olamba na ebite po ba bazaka le musu balambi ba biloko na hotelma mutu na mutake na musala mutu na mutake na ba makambu na ye classe donc ezale musu balambi biloko balambi batie ba bol bacheka na nini na frigo batie na frigo ba vandi nango e vandi nango le musu ya pendant 2-3 jours mais ngai sikoyo so na na posa olamba ma deblo na nga na lambi Nicole na lamba bien au moins jour mususu poka bino boyaka boyebisa bato te so ezake boyebisaka nenga na préparer lobi na sali na lambe bino so boninga na lambe bino mbika babulubu na sali bino mbika bolie mbika luba ya bakongo lingate te na mingi biloko baluba na yebe olamba eza ya mboka na nga siko na kima na mboka na nga parce que biloko baluba na osala yo vraiment makaya buwana baba kayabu na swa miki wana na kalingeli yango na kalingi matungulu na sopi matungulu na tie mwa mai
donc matungulu esangani solo matungulu na makayabu petit beau moi opesanga to nazwi mbisi na biso oyo ya mike tokalinga na sokola kitoko mwa otiede moke na tiango na nzungu mpo eza na bato ebele bayeba o nakalinga mbisi eza ya kokauka mbisi ya kokauka eza ya kokauka jamais kozwa mafuta otie huile na moto ozwi lisusu huile ebeli ozwi lisusu mbisi otie okalinga yango okomisa yango nini mbisi ya réalité bato bazalaka na posa olia mbisi kenanga na posa bakalingelanga mbisi bakalinga ndeni oyo ya kokauka osokoli mbisi no bien parce que mbisi ezalaka na banini bapakolaka yango ezalaka ntango baotumba yango ezala salite mbisi esengaka osokoli yango bien ozwi vanya linioka oniki yango bien na mwa savon moke oniki yango esili ozwi siko mai osokoli yango vraimen bien ozwi eau tiède osokoli yango bien wana toleposa mbisi oyoka zei toyoka nini zelo te otia yango na kati na nzungu otie matungulu soko obwaka mbuma tomati yo moko tomati ya boati te ya linzanza te ya mbuma obwaki moke otie mai soko otiaka kibi na biloko otie matungulu ni otie ndembi na yo otie mwa mai otie na moto na mungwa soko ntango mai wana etoki mai esili so mai esili siko huile wana ndo obandi okalinga papa lia fufu na pondu pembeni donc nalambi te me na explike yo pondo mai batia biloko nyonso mbala moko tika yango na moto afuta moke munga moke. Merci beaucoup Maman Nicole. Parce qu'on a fufu et un mistrik. Mesdames et messieurs, kolamba côté ce fond là mba pe ba kolomsu mbika tona sala pondo ngwangula. Eza makambo bozwi déjà leçon on les a leçon Maman Nicole continue binoka moi leçon wam ko to ya officiellement de to salango mais Maman Nicole journée ko silelo na habité et si le biso awa to vanika bonanda ko pa na habité oza moi course to ngona na ebi na l'autre tenga vraiment journal le no bimate so ku tezaki journal lo biso boyaki avant donc bonga bozwanga to tamboli po lo bivana na tambolaki donc nga ko tambola partout mais lelo na ozwa ka musala ko bongisa bilamba nazong se lamba ne sika nango lipapa la gomme sapato ne sika nango. Maman Nicole merci on a aussi si maquillage na yo bien et sinon na ti maquillage te o eza maquillage te o eza maquillage te banga ki na rase ba couleur wana couleur maquillage donc na ina copine o bona poto o rabasa poto e baka toza mwasi kitoko tia mwa mascara tia ngabi na yebite même na ba camarade na mso neti nani Domtil Makenza tanga uti poto ye ne mutu ayelinga ba tableau de beauté jour a libosa tia kinga maquillage epilenga so na ota mwana nzela so batalinga na mwa ndeti bazo talanga na umela teta na zozonga kana longo ngabuke tanga baba ti comme sangeleng na comme cham kim na cheva ma na tableau de beauté tableau de beauté siko lokola kela ngepa ite na chama poudre na pembe moi tiksi mukeka po mo ilongeza pe moi bien non moi rose baiser na ngai na lingango mingi na te maquillage je fona tia crayon bien na te mascara na te farajou na bongisi ndenge bandeko na ngai ya poto basi ya poto balingaka ba e bakata soko te maquillage bima CV wa yengo yo yebi adopeti siko zali yo yebi. Maman Nicole merci beaucoup tout ça na lelo awa to continuer na biso to continuer na biso to ça to fa na biso la ndako si ba biso masanga loko apeto lambite restaurant pesa ayo le restaurant obini restaurant ezalite biloko baluba oui eza ya baluba eza malewa te eza restaurant ka bon tellement kaka to koma kobenga ngo nini ya baluba nini babenga ni malewa mais mpo nanga eza restaurant balamba biloko nyo so otalika otango ofilme epesa petit. Ah oui. Non, ok, t'as là non place en haut ndeni. Na bite Marlène, yom to accompagner, te yom faut accompagner biso.
ya Nicole yo mofoko accompagner bino alinga bengo bolimbisanga na linga bingo benge mama Nicole na linga bingo benge ya Nicole bakata wana na benga na ngai komona ti donc faut benga ka ya po naza ya baleki naza mama baleki surtout kola nazo diriger groupe donc naza mama batonyo so moi je vous respecte beaucoup kilo wana ya ba mama eza moi de la femme na ebike bozo clôturer moi na bino kala mingi te mais tozana lelo vraiment ma Nicole tozana lelo topé mina biso ngaza nga kuta leze na mona neka na za don na mona na za ipananga donc c'est la première fois na ya awa mais na mona na za ipananga tukuta na balibanda tukuta na banzela na babalabala mais c'est la première fois na ko on a na makanisa ko lamba te soko bosani na la mena na sala ya bino vite fait ezaka ndeni restaurant ou bien ni tiela nga pesa nga ma Nicole ngai na préféré moni obeti somo matungulu kalingi ka vite fait obo ki likolo wana elo mwanengo amakaya bwana eza ngo na ndako yala ngo na ndako mena na nazo baye t'as les grands caméramans on tchaka aboye donc lelo ngamona sala ngo kaka batabato ba bilelo yo mo fo sala ngo il faut lamba ah oza pressé bo poani OK noa sans fil pas na personne qui n'est pas petit frère na ndako kitoko aboya ki biso to ke tourner basunga ka biso bimisi secret na bimisi kaka leki na est vraiment propre tata maman moko me boyi biso to tourner mais bato misusu kutu mais ka leki ne moko moi ça soda ye mtape moi ça major hein yene mtape ça biso ye kutu mobile ne peut cool na comprendre qui était bon na ko comprendre ngai ye a ko expliquer après 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 ça ba ninga msu ba tourner après avoir kokende na bango konne ba kende ki moi koko sot moko boye yaki ba ko menacer na ndako mais zaki bisote eza nango kaka ndenge tanga maki mukolo ngo mais Dieu merci elo moko eleka kite yaki bongo te yaki bongo te tonga na lobi mabe mesdames et messieurs ma Nicole a celle biso vite fait ah ça me vite au celle biso vite fait tout ce qui au montant muke biso ça na biso na fin non OK merci beaucoup. Ouais, mesdames et messieurs, nous continuons notre mission. Ma Nicole. Oui. Ah, nga on ningara ko bengo mingi ma Nicole vraiment. Na mona so pelisi moto. Na pesi moto kasi. Na baki. Ma Nicole, na habité Pour le ben biso mo lobi na biso to ke lien na restaurant mais na moni bilo obisi biso susu yo mo susu non bilo rezala ngona ndako mais oza un peu fatigué mo na bon ainsi de suite. Na moni sachet ozo la ça just na wenze. Et ça la menenge ni suma Nicole. Papa. Na lobi boy naza bilanga te. Ngala za bilanga te. Ah oui, naza na bilanga te. Siko faut que c'est maloba la mono. Il faut que kosomba. Ma nesa ki bino makayabo eza makayabo ngona otala mai. Makayabo yango oyo. Makayabo na biso ya mboka na biso. Ah oui, bato nyonso pe balia kango o to sala makayabo ngo sala ngo pembeni. Otiango pondu bolokwa boye briske na osem no kana ngai ngai bo ngai ya kulumba ya kulumba donc ngai safu on a habité sur école nini ngaza mungala mais to changer biso zala ka kala nazane côté mingi baluba donc Clarisse Molema moluba ngai ngo donc basale bino ngai donc tala kai fait ka to soma ka ngai to ya to sale bino vite fait voilà et là ko umela te na minute za ka ngai donc c'est ça makayabo oyo et bo excusez ngana on a so mai on a tiapo makayabo oyo umela te na moto na tie makala po makala ke na rapide soto bito tia réchaud peut-être courant ko okata na to et tout ba courant na biso ah moyen moi préféré na ngala lamba na ngala makala so makala te réchaud pétrole mais non bien ma Nicole na ba succès na oyo za nango
succès oyo za nango complexe ya la raté na monde na bino ke no boba bimelinga le tongo boye boba moni no lambela boba msuso lo fundu na za na cuisine nanga mo rest nini nanga ba makala boye Nicole mais quand c'est mo complexe wana yo mabilo kono za nango te je crois bien na lo ba complexe nini complexe ni no za nango na expliquer normal makaya boye na kota complexe moi makaya bolem si yo lo obala na rozanga mwasi te na jour oza mwasi mozali ndako moko te aza pe na Kinshasa kasi tele mosu oza yo moko nanu makabo ewumela te na mai eza yango makabo ambasadi te ya biloko ka ya makabo na biso ya Kinshasa ya Congo kwa de ewumelaka te so otiango il faut compter 10 minutes. Donc 10 à 15 minutes au longo longo mingi 10 minutes pour makabo pese ngamungwa esila nyoso tuté siko loba répéter dans nos questions wana moi complexe on a yo za nango te tozi yo bona makala boy kaka po msusu pe ngaka cuisine nanga nazana ba réchaud ya nini yo ba réchaud ya ba minutes ba réchaud ya gaz na ba réchaud ba nini yo même biso na rythme makala au moins biso na Congo vraiment na botama na réchaud gaz te na botama na kuta ba parents mama oya mama solo soka lingala mapondo alambi na bakoni obi pondo bakoni au moins vraiment tie azui mafu nzungu pakole yango mafuta atie pondo na moto atie bakoni lia pondo wana pesa bata poto nini les sons ça ke ba futa mbo ozui su makala so ngola mapondo olama na réchaud o tie pondo na yo na makala ndeti biso nde toza na ba problème ba courant nazolamba boye korekei siko yo yebisanga donc so za cuisine des années cuisine za lola te ndenge nazali bolingelanga kande nazali naza ni na complexe na ndako nanga na olamba libanda esili na olamba makala donc kolamba makala ya mabe nalobi makala ya mabe Nicole il y a ezana maman moko boza na États-Unis Jackie Kilaba Monsa Mwindo Jackie Kilaba na pese ombote siko za na États-Unis alela yo mabe donc aloba na zela ka journga na okuta na journga na oyamba yo ngai yo ayambinga mais azane mistrik ko modèle eko kutela nga tenu wana bima nango kututi esuka kaka na chambre na la mouina tongo be soit na vai nanga na salon na ebike na bima nanga te na vandi osebso mabe biso nyonso na bana Maman Jackie Kilaba okanisa gondere otune ngolobi nanga Bob Molema est-ce que soki okutani na ebakata nenge azalela wana je crois pas que bakata lambaka je crois pas que Nicolas sala musala mais yeyo la voici aza pembe nanga en tout cas na lambaka so na bana mama kota restaurant parce que naza na tante naza musala mingi de na landisi ba tournage yango esengaki kena kota monka na restaurant balie na bango bameli na bango mais le kola bo insister bango moko pe ba insister bona sani donc na lambaka yona bina sa vite fait et loko ko sa nga moi na la miongata na 10 à 15 à 20 minutes ça va. Maman Nicole tu peux si autant comme ça au sam sala no mo malembe kan ndenge zalara vraiment tu éviter zobiso comme étant pour lubu na moni zara déjà danger et où me la té moi pas leçon déjà ne baza papier zawana na zuina no maya fufu na tete le tanga na osa musala so na si fufu etoki so fufu etoki xila lambi fufu xila lambi fufu parce que xila mystique na benga ke jabre côté fufu ya mystique a jabre côté fufu so ba lambi fufu bazu yango ba tchango na thermos ba finika na fufu te so lambi fufu te na thermos ko finika na te il faut mon pépé so mon pépé leki ndoko kozwa moi mon pépé na leki ata moi 3 minutes 4 minutes après ce que je mu finuku ya nini thermos so finiki yango parce que so finiki ka bongo e bota mai. Maman Nicole, il y a une question et l'ingana mutu vraiment n'a tout le roman boy.
papa nazana pour na bino. Bosala une surprise. Nya soto répondre biso. Non répondre. Maman Nicole. Papa. Lena yaki na tongo na constaté eloko moko peut-être erole kaka au hasard te. Na ebité yango ndako na yo ebela basi boy. Basi on peut nyonso tu bino nyonso tuka bilambo elemba lemba wala bilambo epesa watu motu pasi wala so moni boy mutu meche bien ekatani. Kaso la pati. O la pa po nanda kwa basi. Moi mobali ayaka ifa yebisa batuke nazoya. Loko ape basi ba pesa so système à téléphone. Allô, na komi déjà na kwa nazoya. To mibongisi. Po naba molunge o ya Kinshasa. Ako mikolo moye ezopela. Donc moye na biso banaka 6h. Siko ata yomoko. Moye Kouralem mususu ekeli ekei yebisanga. De photo dataka bateni wana oto lataka wana eza teni moko ya tongo. Oyebi kozano kana kata ndaku. Mais tango siko bino boye ebeteli obetaki porte Marlène amona kango mystique. Na ba mystique te. Mystique. Ngako ba mystique te poani. Nasta mesana mystique. Nde siko aye siko tanga aye amoni pe bino ngape siko na yoki tanga siso prier pendant kota douche bomona te na bimi na esui nanga donc na bimi na oyoka Marlène nako bima na Marlène nako bima to bima na Marlène bon nande na moni bino siko bokuta na tenyango bokuta nango kaka pomba la sima boye bakezanda kwa ba so mo ya bobengi bokuta biso déjà to so mi bongisi. Ah, na confirmé que ebakata ba couleur na moni changement ya robe. Papa Bob yango batindi oza pion nga moneti batindi wa batindi ngate na eka osala omoni robe na lataki eza na mulai donc ya mulai na kola tona la gomme te na tanga na papa talon siko nga na ina zo lamba na zwi siko na robe wana na teki kalungu aletango na lambi na ina baluka boye na robe na kikalungu na kilituka ne na lamba na makala ali etuminge lamba alenga pe na ziki na kati via vent na monde ti batinda ki batindi biso te teka musala le boss Jean Chibo batindi babika bulo kaka musala sala ke na pesi Jean Chibo bambo te sikazali na profité pour kopesa nani les gens de TV Kuba Mbongo et sikozali bambo tebele na pesi Major Bisadi di bambo te sikozali na bosente ba producteur na nyonso o bazala babanda na biso na ba cassette donc o babanda na biso nanu na ba to banana ba CD te ba cassette to banana ba cassette après to ina ba CD do ba producteur o nyoso ba sala o ba fulanga do na pesi bango mbote Major Bisadid ba mbote belé na pesi tout le monde na bosa inte famille moko sunganga makasi elali simba motema sayo olobaki nanga est-ce que théâtre sala kezaka ya solo leo na lakiso eza ya solo te talanga na cuisine na zolamba. Merci beaucoup. Ouais, Manicole, namoni a déjà ndeko na biso mwana na yo moko azolamba ja fufu. Siko wana safu. Manicole, sika okosa biso. Na ebite safu ba chango na mai, ba chaka mai ya moto
et lembi malamo oh yo mi système ezani yebisa biso pardon ngoma ngoma ba système pardon tout à fait donc ozoka moi mais tuna mukongo oyebiso kandi eza bona kikalungu ka boye ka ndenge za wana nazwi mai natie mai na mungwa so mutu aliaka ne mungwa te na kotia mungwa te me mutu aliaka mungwa natie mai na mungwa natie kikalungu ezaka inikima na kalingela yango safu natie kikalungu to natie kikalungu nazwi ezolemba nazwi sikoyo mai natie so mai esili nayekozwa safu natie nayozwa safu natie ale na bandu sopaka mai ndenge omoninga na osopa mai oyo donc bakalinga pe safu ezaka ya boye ezaka kitoko moko balobi vraiment loko tolia makabu na okalinga na tie mwa ngai pembeni na tie mwa safu pembeni siko fo okalinga pe nini bo eza bato ebele msu bayebaka te na copine nanga Sylvie wa yengo atunanga nanga Nicole yango yo makambo nini boye nga moko kutu mukongo na muluba mukongo nayeba okalinga ote ngabi nga nde naza wana ntango mama azalaki kolamba natalaka ndenge azoya kolamba mpo mama biso bazalaki koinvite na bafete malheureusement mpo aza na mabondeli so azali na mabondeli te boyinga bozwa ye baza na baséminaire esila dimanche donc nayeba makambo mingi ya kolamba epa na ye donc safu ndenge eza wana ka nde na oto explike bino omoni ndenge ezochange omoni ezalaki boye te ezobela ka mai wana na osopa ezokalingama papa liango balobi fan na beauté ozora makambo fan na beauté balobi leso yango yo fan na beauté balobi leso yango wana donc Dorsia na Villa Rostov na mboka Vladimir Poutine un président très fasciste alinga rutu bozoba pamba te donc leso yango wana tozomona déjà yango yo mama Nicolas azopesa biso botala kana nenga pete leso pete ya Damas facile eza vraiment facile obiki nomona ronde kozika na ozika te naza mwasi il faut azika ntongo azolamba mwasi il faut azoka ntango azokata mbisi aokata nyama aokata nini mbeli akozoka kaka donc mosala mwasi donc nakoko changer te nakokoma mobali te ndeza boyebelaka ndeza wana ekobela safu kutu so oteka mai ebele bongo siko oyo bazokalinga ebela Comment tu yo mo zo mona ote ezobela vraiment spécialité mona kute nonga lelo ezalaka nango bon tout soit na okuta nango te ngala manyoso ndeti mikolo na olinga kama safa okalinga mais mai pe akotokisana na sala yango ok safu eza bato mosusu azalaka safu asombi bongo safu ife osokola yango mpona bazelo wana bapusiere wana osokoli yango otiango na mai ya moto osokoli yango okalingi ndenge azokalinga Clarisse Molema, maman Angela Molema, tata mwasi ya bana Ange Molema, ndoino Angela la kati London, donc des gars au Saranate, na pesi famille Kayembe mamote fiston Kayembe na kati Paris, Yagi Kayembe na pesi yombote na kati London, motema Mireille Ira donc Iran plutôt, Iran na pesi yombote place aux alliés, donc merci beaucoup. Donc mesdames et messieurs, toujours continuer na biso. Nicole, siko ngai ngai na esaki ona osanga ngai okulumba donc otia mafuta na moto so na ningi nalambela nini ya okulumba nalambela bino yango na mafuta mbila ou bien nalambela bino yango ya mafuta mbila mpona so na lama mafuta mbila natie mafuta mbila moke na moto ebimisi ka solo elongoli ka solo ntango elongoli ka solo mafuta wana nazwi siko ngai matungulu na bwaki nazwi ngai verdict 24 yoka ozomoni makambo ozomoni biloko ngai na bwaki ale na bandi
kobalola donc na balola on nzeta fufu neti na okulumba on na tuta ka bongo ato tieno tomate te papa tika ato tieno eloko te ka matungu na pipi wana biloko mboka ba mama bozoyoka makambo leçon bon ba mama na ngai basa poto nyonso tu basa Afrique ya mokili mobimba totala ndenge nini spécialité oyo lelo mama ebakata lelo mama na meka moko moko meka azui meka yagika embe soko ebelité nalobi Cyril motema tabufatu yango te ebeli ekoti na mungu na kati voilà ngala misrik te misrik babio sola moni biloko olia na roma seka oh atayo mo tout à fait normal mutu so azana nzala so ka batele biloko so azamu ta biloba loba so batele ka biloko olia akomi ko beta lisolo na makamwa secret abimisi donc ezala nango mais mutu o aza maîtrise azaneka na maîtrise maman bio no bob so monika biloko olia ba servir ya komi seka wana nanya lobi en tout cas ba message on loba te mabe ezate mabe pesa na ngote lobi na ota keso kaka tomoni batieka biloko na babandi olamba fufu okomi pembeni okomi okumisa mama na bino eza normal. Merci beaucoup vraiment tota la spécialité wana ozosala biso bozwa leçon yango ngala olia na safu verdict 24 yoka yo so lia tenga olia. Oui, mesdames et messieurs, Balandi Eco RDC, comme vous venez de le constater, mon ibino monde Totsolia, nous sommes l'équipe bien, vraiment sans commentaire, Manicole, félicitations en tout cas au Ebiko Lamba pour Nanenge Nangamoro na ebité. Manicole, vraiment, tu as mon commentaire pour notre Amazon, on a checké mon pour niveau nallié. Et ça l'est bien fort. En tout cas, Bob, merci beaucoup. Bon. Talaka tellement beau mais peu brisque na koko sandini yo na seka vite fait le quoi makabu zaki na ndako na tenga habité moi ngainga ezanga te moi safu ezanga te to beta moi vite fait yango to sali yango po to lia kaka bon bio les magaba ngo sepe na ngote première fois bien au lia non. Ah oui franchement makabu yo na beta tali sur la makabu vous limbisa non pardon ngalia na ngote. Vraiment, j'étais un peu discret. Mais j'ai goûté. Vous voyez ma mec à Kangami. Non, c'est vraiment bon. Il est qui toko. Ambassade. Oui, ambassade, oui, c'est bien. Yo kasi ezaki ambassade. Ambassade pesa nango makaya boza nango. Po biso na Kinshasa to tshaka mingi ba proviseur ba makaya bombisa okauka madesu po hôtel msusu te ba ngombe ba soso courant kasi. So koreki voilà, au moins que créer problème et baby tout et tout. Exemple comme sous na salaka ma poisson hein, na comme ça kango ba makayabu. Courant vraiment toi qui panne moi ma casse. Biloko vraiment comme ba na kaosa kango. Na itaki kao kiale to comme il faut qu'on lia kabilo konyosa. Oui, mesdames et messieurs, vraiment comme vous l'avez constaté, bozomona to comme nabiso vraiment malin beto ki na suka, mais ils ont ma question mususu to irataki biso vraiment maman langai maman Nicole nangana tuna elo moro
eloni poussaki yo lelo on s'engager ozoa ocha la tête non sur les épaules lobi non voilà ngana koki il faut na sala vraiment groupe nangai. Et puis qu'est-ce qui t'a poussé au long on a ba groupe un groupe ya suka ozalaki nango ba raison ni poussaki au long on a groupe ozaki nango suka et puis tu as mis la tête sur tes épaules lobi que non la sala groupe nanga mais quand expliquer ba fan nao ba mec un peu oui ba raison. OK. En tout cas franchement nazaka liboso na poso sa groupe té. Nazali ko voyager trop. Nazala vraiment na ki na la capacité au sa groupe mais tellement na voyager so na voyager na ko ça 3 mois 4 mois on se comprendre nazaki likolo bon nga vraiment ko longwa na ba groupe donc na travailler panga mangwaru to lo bakaka na évoluer ki trop na mangwaru après temps mangwaru et ko ça ka kepoto tango pauvre sans ça zalaki na travailler ki pepa na e moi 3 mois ou 4 mois mais na continuer mingité na vanda kinanga. Mais pas l'a dit. Na kende ki to travail qui n'est en collaboration avec Benginga mère, Vimbo yaka na fongoli mouvement yaka benga kinga bengi mama loso abenga moi baba tebelo to zaki na bango et pas mangwao. Na vanda qui peut pas l'a dit, en tout cas l'a dit à respecter kinga. Ezaba José de Londres bisonyo to zaki ensemble pas l'a dit. En tout cas tant autant na ngekoki. Tant autant na ngana koti banzonzi ni trop na comme voyager trop. Nesaki ki nazaki sou vraiment na go paladité pour nazaki kuna te ya format ingate c'est-à-dire au long on a problème té na le côté vraiment qui na mando travailler naza na koloba disons naza moi n'est pas na yete en collaboration à Bengi ngata nga fongo mouvement donc bana na yeza ba Ange Maisha eza ba Brida ba Mosantu. Voilà, bah Beloni, moi bah te belé baza bananae. Biso siko et tant que toi qui ba collègue, tozaki et sika moko na mangwaou. To vanda tozaki na groupe moko parce que tant on to nazo sa et pas mangwaou tant to na sa et pas ba mangwaou et pas ma président mangwaou. Après bah moi Willy m'envoyé la die sobaye. Donc balandana qui après bah moi la die soba Willy aye la die sobé après bah spaghetti tant au longue qu'on répétait on a répété na Zenith Bar Zenith Bar S Zenith on a répété qu'on attend au longue on sonne sur ba malos na ba spaghetti tant au longue wana to comme na VV Santerre de to comme na ba VV Santerre on a 3 ans après. Pour carrière on a sali ba 3 ans de sikoyo ba Gabriel te mutako à côté de bosso zaki Zena après Zena Gabriel après Gabriel Bijou balanda na ekaka. Maman Nicole faut les signes qui tinga mongo on a évité pourquoi et comme singa tendre papa ngako tika micro te pembeni olobi mama Nicole na la muki siko to comme so ba 13h bozwinga te bozoy bango oui to passage 9h so ki 8h bon mistrik vraiment toi mistrik vraiment évolution en groupe nayo lelo mais quand on bête évolution en groupe no ezo promettre ou bien aux anano au bombamina no na bombamité omoni mutu soka sali loko faza na vision eza lokola nzambe soka pesi bino provision apesa bino petia olia donc ndenge eza wana ta mutu asali groupe seka ana vision moko ya mulai pona groupe na ye ebomba mate faut évoluer groupe ebakata ebanda kala na siton bazena bazalaki na sina leka déjà na émission na ba 2012 na leka na émission na kini awa après na sala ki en moi boye mais bato bazaka ba fidèle tango suna ko zong c'est sous mouvement na 2017 ezaki na juin en tout cas bayaki misupe ba benga ba bibike ba ya misupe tozana bango awa visueza groupe ezo kene bien tozo répéter Dieu merci ton cas to bandi ka ba répétition 3 semaines après de to ko zwa nini producteur Légende TV Kubambongo yeni mutazwaki groupe bakulaire abi mama nazana posa to travailler ngape na bi oui papa na pe na posa to travailler
nga pe na posa na kota na site na auto travailler en tout cas depuis to banina papa wana to kende inane to vandi bien donc azana compréhension nga pe na compréhension mais tellement to abatu so mabe ezali to bongisaka mais mabe ngo eko créer loko moko boité to zaka être aimé to zaka abatu mais to vandi bien après nazo kota sou biloko na site moko ya Fonds mondial et voilà donc c'est un peu ça voilà mais na kini pe na Top Vision pe na sina koti si des films tina kimbongo na tourner des films ce que sengi ka koti na lisu na kozwa parce que nga na produit na kozwa na sali musala na tindi donc mutunyo soza na posa na kozwa soto solo li bien soto solo li bien respect za la ka etant que naza mkolo naza mama po biso to aka ba mama biso nyo soto boti bino alors il faut respecter biso respectable maman okay, mais nazo bunana na ngai na bana bazana international mais qui ni pesa bien na buna ndenge na osa makambu so na voyager so na zongi na luka chaîne moko so voyager obi ah te na tunika so voyager vo lo mo bi mais biso ne to za attentif to rata nini omoni bob na voyager trop chaque fois na voyager donc nazo préparer voyage mo bon na voyager so nzamba permettre na voyager tant na zonga ni na luki chaîne moko otoko solo la bien na chaîne wana na komo leksa ba œuvre nanga na nini na kini poto Vraiment merci beaucoup maman Nicole toujours kende vers la fin to komina na deux questions moko des questions pour répondre à biso pour tous clair pour to comme vraiment la souka maman Nicole lelo artiste na biso comédienne balobi bino boza ba panzi ya mabala batu na poto bino ndembo ocha ba trouble te zela na si sarasi Maman Nicole artiste comédienne ndeka ba mona bino ndire soi-disant nde bon baloba poto zo ape banini bango baza ba batu ndi balauka basa ba trouble msana bango kolingalinga ba mibala batu na poto ainsi de suite. Est-ce que toi tu peux dire quoi pour babi surtout bana na bino o babi mamikolo menga na bino nyonso tu na mélange ta bino nyonso tu na ba mama na bana na bino bo sala bon ko sala te mais bozo bimisa mikolo bozo former bango ne ba okecha trouble na bala bato poto. OK. Omoni mwasi zaka mwasi elo ni na nya loba na kova na bona vandi boye mobala bengi ngai bakata na sepe na yo mobali pa bengi mwana oyo nga na sepe no mobali pa bengi leki na nga mobali pa bengi na sepe na yo ela mibali msusu ba benga biso na sepeli na yo na musala o sali peut-être tant a bengi biso na musala o nga na sali le msu ba bengi mwana ba sepeli na ye mobali pa komo solisa e peut-être moi c'est le msu ko ba pokozo benga mwana na sali zuwa eza sens wana mususu pe akobenga po alinga mazo rendre compte que azana mwasi na ye quelque part mibali pe to condamné na mibali tango yo yebi kozana mwasi na yo papa boyo kanga botiko tia ba trouble tango yebi kozana mwasi na ona ndako éviter nanu to boyi to zaka ba boni théâtre na biso na télé ba zapper fi wana a semer des ordres tango mono za mwasi na yo tika olinga basi théâtre tika kolinga basi bo batela libana bino bien bo vanda kimia bo zana bino bien soko ozano célibataire ozano na mwasi te là eza nango problème te oko linga na po mwasi sengi paza na mobile oko linga no pe mutu bo linga na bino ozomone causer nango problème te mais tango ozana mwasi au moins te kezo créer ba problème tozo koma ba binemi ya batu o biso to yebite oh baza ba fanatique na mso le mso alinga nga makasi le mso alinga mwana groupe na nga makasi le mso alinga ki ba leki na nga ya théâtre makasi akoyina kaka te ya koma boina mbali na nga bande kona biso pe o ba na Kishasa ko bana na biso mona ba mama na bango ba yaya na bango na ba leki na biso na ba na biso o to ape na Kishasa to tika na makambo wana
Soto sala kango en tout cas s'il vous plaît s'il te plaît botika. Totika to saka musala basangisa musala na makambo wana te. Nzamba yebi azana temps o akopesa o ayo libala. Azana temps. Mama, soki po moni mobile na komika ba désordre ko linga ko sala boy. Il y a un problème te yo boya mobile no. Po lingeli ombando boya ete. Soko zo pekisa zo yo kate. Ezaka mutu moko. Nde akoboyisa ye makambo wana. Eka nzambe. Nga nako sambela ka epa nzambe. Oyebisika nzambe moni ne eza wana mobile na ngane ngaza wana. Tanga zo ke Kishasa basi nyoso. Amona bangoka lokwa baningane mibali basi nyoso amona bangoka lokwa banzete po ngane mwasine na za awa ngane mwasine to balana to bota bana nzamba yoka prière wana obi nzambe so akena ye na nenga mabeta so esine bana basa théâtre ba artiste na nenga mabete promesse zati akoye ide bango ko ka be bon nzambe so ikomi na makamsu nzambe ko ba amona bangote so sengi prière wana nzamba koyoke. Conseil na pesibilo kango wana. Oui, merci beaucoup. Vraiment, maman Nicole a te dit. Maman Nicole, alobinyo surtout. Maman Nicole, tonto séparé na yo. Ope ça va dédicace na yo. Maman Nicole, ezana elo komoro boye. Et les camarades de sa chaîne Nabiso, le boss Jean Chibo Chiboba, expression faciale. Ezana elo komoro na vie na oti le chokayo. Kolobano belete, lobaka elo kongeza boye. Talaka caméra vers le verdict 24 yoka. Ezana elo komoro boye ti le briska yo salon mabe. Moko kaka kolobano belete na kolobe belete meze belé lem sezana mutu moko kana monde théâtre salanga mabe mutu asalanga mabe na vie na yebi yo po yebinga oyo bundisanga na yebi yo mena tika na maboko ya Nzambe Nzambe nde asokipe na yo nga na ozo mata yo zande escalier na nga. Merci beaucoup maman, ma dédicace na ho. Tom nasuka kala mingi te hotelema c'est bien beaucoup. Telemi na biso vraiment to komi na suka bande konyo surtout tozaki na bango lelo merci na bino na sepele comme Marlène azaki a maman na biso yo ekasiko ya uti prière. Ah OK. Ya uti prière koya na yango. Oh mwana ntuka la biso Ah bon? na yembela na benga ke mwana mama. Mwana mama. Azama kambwa. Mwana mama do mwana mama na yembela ke pe mwana ntuke babula kiela tina monitele mwana ntuke balinga kie mingi na mama po mama zalaka ya koza ke musala me mama nenga kolengele koleka kutu na ngai solo soka li eloko na ye omaka ngai boni boye ko mama biso nde toabana te wana ngai biseki aza misala yo kalongwa kuna yo bato nyonso bala misala ningabi bonga na yebi. Merci beaucoup ma Nicole, vraiment mon mot de la fin et puis ma dédicace non directement pour tout Suisse. En tout cas pour nanga na pesi na Nzambe merci mingi na lobaka Nzambe zo lokumu parce que journal le zaki azarte donc yo bongi c'est un lobby oyaki mokutingate Nzambe linga ete to sango lobby Nzambe linga ete kutana lelo ndongo bimelinga briska yebi pourquoi alinga to sale na peska Nzambe merci pour na bolingo na ye ninga zo batelanga ninga opesa nga souffle de vie ninga zo bundela nga bitumba ya butu pe na moyi deva banguna nanga na oza ka invisible donc na peska Nzambe wana merci na pesi susubino merci. Bob ndenge bo se déplacer boye kozwanga bon c'est que bon on penser nanga peut-être bo bimelinga brisque so bon on penser nanga te vraiment bo bonga boyate na sima caméra verdict na PCOP merci Margot Zobé dozomela ka ba secret bon merci beaucoup na Eco RDC, le boss Jean Chibo Chiboaba. Na Eco RDC, boss Jean Chibo Chiboaba.
na pesi bino pe merci ne bokanisi ko benganga kwa ko landanga ko zwangai na pesi batu nyoso o balinganga na pesi bango mbote na pesi pe groupe nanga mobimba groupe ba couleur na pesi bango mbote ba chef nanga Christaville la grande Jolie Kelo Marlène Aïke tout le monde Xila Balungisa iskila balungisa ni akashama na bosente kopesa mama nanga esika zali azobondela na minute opona mwana ye mama José Kashama Joséphine Charlotte Kashama Nkoi na pesi bambote sikozali na pesi libota nanga mobambote na bosanité na kopesa petite sœur nanga Judith Masia Motema Jean David Kiambote ya binongo wana na bosanité Cynthia Kisompa Motema Kovo Kisompa binonde o binonde Cynthia yondo pika dalapo okebo liboso o sansalarato zaka liboso Cynthia Kisompa yondo a mwasi avanda na yo a misrike na bosanité kopesa na bosanité opesa Mami Nathalie Fikipo Motema Papa Paul Fikipo na États-Unis agence FBT Misalande umela umela nzamba sunga kabino na pesi susumbote na agence PP Cargo ya boss PP Makiadi agence anglaise partout na Allemagne na Suisse na France na kin ezali ko discuter te na tout qui te basé belé bongo Tambo ko lukanga ko lukanga il faut na pesa pe batu nyoso mbote bino bo salinga surprise nga pe ensemble no surprise sabatu Katina Lyon Motema José Sala mobile mandefa pembe Belinda Kamod moi Simobo na Lyon akenda ba Afrique ya kana bilamba ba robe banine ba maputa bloc Afrique ba bani africain femme africaine mais expliquer un peu bon so yo za journaliste so muninga asali gafi yo ko lo bane femme africaine kan oh yo pendenge ni barato muta semblant tamayele bo muta semblant Bakimi te bazali vraiment ébélé aïe Bakimi te bazali au disrenga Mesdames et messieurs, vous comprenez que basé belé na mutu na ye osara. Basé belé bakimi te zela mamma mia. Na bosanité baza ebelé. Mama Zozo na end. Mama Zozo a misrike. Wa misrike na olila. Mama bane belé. Wa misrike. Yo umela vana ngwende na yo na pesi ombote sikozali na end kuna na pesi Broly Pigs Shiband bambote sikozali na pesi batu nyoso o balingaka nga na pesi bino mbote ba fanatique na nga nyoso o baza na monde entier en tout cas soki ba remarque ezali na musala o nga na sala ka so ba remarque ezali numéro na nga ezali please 242 merde Bolimbisanga trop de brasades plus 243 89 55 47 755 wana bozwanga na WhatsApp plus 243 89 55 47 755 wana vraiment so oza posta na ngato so na WhatsApp masola bien masola kati masola bien ya musala ya makambo belé publicité bien nini numéro ngwana ozanga na WhatsApp papa boni ko molesanga ilokobo oza makanti nini
Oh, na moni suspect. Yo batinda ki yo te. Hello te mère, hello te. Ko lobeza ko kota na mundo oza makanisi nini. Oh. Na limbisa. Quatre émissions. Yo siko yebisaka ti ozoliesaka boza na intention nini. Intention eza nini. Hello te mère. Siko nga mpe intention nanga eza nini. Hello te mère. Oh. Wa mistrik na numéro ya mibale ezali plus 243 99 813 20 57 plus 243 99 813 20 57 oyo wana napesi wana ezali ndeti ya mibale napesi ata na voyage ata naza wapi numéro ngo elekaka Roaming. Wam anglais roaming. Donc elekaka napesi Pati Bolowa motema ya Esther Bolowa wana famille nanga na Afrique du Sud ba yanga napesi bino mbote na mwana bino Esther Rebecca napesi bino mbote na mwana bino Joyce Rebecca bambote na bino yango na bosani te Céline Boyoko motema ya Eridi Boyoko na Afrique du Sud bambote belé Dibwe Claver na pesi ombote sikozali na pesi batu nyonso o balingaka nga. En tout cas, boleke belé ba komo sanga sine koke ekoki te ndeto obi malibanda soki kaka pa na pesi subno mbote na ndenge ni balo bisango koke yo bon na Kata te mère, kata te Vraiment, mesdames et messieurs, comprenez que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Là, j'ai dit merci à toute la famille, il y a maman Nicole et Bakata. Vraiment, on était bien accueillis, malgré mon maramamike Mike Zangarate. Napesi merci à toute l'équipe, il y a Eco RDC, Napesi non merci à toi, Verdict 24 derrière la caméra. J'ai dit merci à toi mon frère pour la image, Verdict 24 Yoka. Poto Mobimeloba, Poto Mobimezoni dans la Verdict, où met la bonne guérison. Mobutu, le monteur par excellence. Mobutu, babi montage ya kitoko. Mobutu, obosa numéro là trop faut ça on peut dans bas de l'écran. Osa moi confusion ba numéro là. Mobutu obosa na susute. Vraiment la pesi merci. Na pesi merci susu na caméraman na biso moko lisusu. Vraiment Merlin na pesi merci Merlin ni on a pesi merci à trop. Na pesi merci beaucoup na Daniel, merci na Yomoko Katalea. Vraiment na pesi mbota trop sans oublier les boss Jean Chibo Chiboaboa. Ma belle Zara Mokonzi, Jesus for life. Na kesi ko pesa ba oya ngambo te ba soutenaka nga. Maman Jackie Kilaba. Merci beaucoup na ba conseil maman Jackie Kilaba. Maman Jackie na katsa Canada pe na pesi mbote. Jackie Kilaba moi sa mwindu ya kitoko. Moi sa mwindu ya kitoko vraiment na pesi mbota trop. Na pesi vraiment mbote belé maman Jackie Kilaba na habité son lobanimi. Na pesi fan na la beauté supérieure, la beauté extraordinaire fan na Paris. Na pesi mbota trop vraiment nzamba pambola bino na ebike pour na ngana bino vraiment na osuka beauté sans que na ebisa. Na sala suni. Mère hôtel ba fan na Jesus. Vas-y belé na facilité. Mère tala ba kasi comme ça pour to bimana on zela moko malembe. Verdict 24, on appelle ça Moutoumombote. J'ai dit bonsoir, bonjour à toi. Clarisse Molema, maman Angela Molema, Pembe, depuis Londres. Depuis London. Dans le but depuis London. I'm coming soon, baby. Kalamengite. Nazoya. Clarisse Molema balobi eningana mère olembi no bango nalembi bango te nazali ndeti na minute oyo nakepa mama ya ba MM nakepa mama ya ba MM so nabi mama ya ba MM c'est-à-dire mama ba MM Martin Merveille Merdi. Donc, Martin, Merveille, Merdi, donc, maman, il y a MM.
Donc, tala kaka. Merci beaucoup. Vraiment, tout comme Nabiso Nasuka, maman n'a biqué. On a bimalanga déjà. Vraiment, mesdames et messieurs, nakei. A comme nanga au kende. Ah, to bimesko sentir na que on a respiré sous bien. Ah, maman ouais. Bonjour maman. Bonjour. Maman la question beauté. Maman pesa kombo bana na yo ya poto bazolanda na minutes o na RDC. C'est-à-dire to yaki ko tala maman la biso Nicole. To yaki to bimela ki brusquement. Ezala to l'exara journée mo bimbana ba artiste na biso. Vraiment maman, on s'est présenté. Nga kombo na ngai Maman José Kachama. Donc tout le bakaka Maman Joséphine Kachama Mboui. Maman Oyabota et Bakata Bacouleur. Nga muna bota ya za mwana nga mibale. Ya solo penza. Aza mwana nga mibale nga muna bota nga mama na ye. Oza mwa liloba muke maman pona mwana na yo. Pona mwana ngai nazo bakaka Nzambe apambola ye. Nzambe wana a localiser ane oyo. Amona pe loboko na Nzambe nga pe mama na sepela. Et na pe papa bino so bana na ngai. Nzamba pambola bino, Nzamba mona bino poso bino bo sepeli nga pe mama la sepeli. Merci. Maman to zo temps mula ete ba bisi biso zaki na losambo. Nzamba bakisela o ezangi ape so lu sumi kolebele. Mesdames et messieurs, maman Yohana, donc maman Nicole et Bakata. Bacouleur rien biso chapouat. OK, nabi misabino, et ça la moi bien. Merci beaucoup.